Kilongo TV. Kilongo TV. Boss abonné. Ebele. Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube, bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV. Boko mona maijane. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV sene moko ebotami Kilongo TV boko mona makambo ya minene mpo yasa kaba viko le kabatunyaso Kilongo TV. Bakenda bakufa natikala na susina motema kozanga babotio na mokili yango delikama. Bakenda bakufa natikala na susina motema kozanga babotio na mokili yango delikama. Wale wale ezalaki te posa motema nanga ezalaki te pena makanisi nanga mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili baboti bakende treto nakoma komona pasie affection ya baboti na yebi ndenge ezalaka te nani akordolotenga na bolenge na se retrouva na balabala se pona kozanga baboti nde bandeli ya pasi nanga bakenda susina motema kozanga babotio na mokili yango delikama. Bakenda bakufa natikala na susina motema kozanga babotio na mokili yango delikama. Tona makala sokote tokende bazosa makala ngomoni besuki kote una nzela ezate to obligé tozwa pusu tokende mais c'est pas trop loin et bien si ça musika te tokende soso Alléluia yo olinginga mingi nana kolinga biso lokola yo mosantu yo kufela kinga ozesika na biso mekulusu otalisa biso nzela tokoki kolonga yesu ndeko na boli bandeko libota bakoki kobwaka. Alleluya yo olinginga mingi kasi yo linga biso ya mbote tobotama Yesu Masiya. Voilà, tokomi awa nzela yango eza kokangama awasa misala toza oblige toluka nzela ya koluka towana makala elengesa yango baosala bana makala boyebi foto mosala esama nzela eza kokangama mpo so todeblie tomema pusu tomata toluka banzela katikati totala soki esimba tobundaka na ntangi futa toza na swa te kristo basende omoi makala tobunda. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Ma combien l'obus ne méprisez pas les orphelins, kasi yalelo et comme imbongwana, basi Mawesirina mitema ya bato na mokili pona ninyo kolela orphelin bato bakangi matoi baboyoyoka orphelin akomi ndoki poanye eske kozanga baboti ekoma sujet ya mokeri to nasala lisumu mpona kofela baboti ngaye pasi nanga nani ayoka nani ayambelanga pasi oyolela motema nanga nani atala nani atala mama na bana na ye
ata bandeko ya babotinanga bapesinga ndemo kombo nani akokonsolenga na douleur oyo bakenda bakufa natikala na susi na motema na ngai kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema ya ngai kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda baboti natikala na susi na motema kozanga bino na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga baboti na mokili yango delikama matondi na bino po botikelanga kombo ya Yesu Masiya Nazareth trésor précieux na ngai. Merci Fondation Rami Mavinga. God bless you. Bien. Ok. Sasa. Leta show. Tala de tomoni sikoyo bazola kisakani. Tomoni sikoyo mwana simisa bila deja. Ok. Kota nini? Kota hôpital oni. Hôpital wa maser yango. bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama wale wale ezalaki te posa motema nanga ezalaki te mpe na makanisi nanga mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili baboti bakende treto nakoma komona pasie affection ya baboti nayebi ndenge ezalaka te nani akodolotenga ye na bolenge nase retrouva na balabala se mpona kozanga baboti nde bandeli ya pasi nanga bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Makomi alobi ne méprisez pas les orphelins kasi ya lelo ekomi mbongwana basi mawe esili na mite
motema ya bato na mokili mpona nini kolela orphelin bato bakangi matoi baboyoyoka orphelin akomi ndoki twanyekolo eske kozanga baboti ekoma sujet ya mokeri to nasala lisumu mpona kofela baboti ngai pasi nanga nani ayoka ye nani ayambelanga pasi lera motema nanga nani atala ye nani atala mama na bana na ye ata bandeko ya baboti nanga bapesinga ndemo kongo nani akokonsolenga na dolero yo mama bakenda bakufa natikala na sisi na motema na ngai kozanga Les internautes, on est maintenant à Makala, nous sommes arrivés dans cet orphelinat où nous allons parler avec nos amis. Les enfants sont là, ils sont nombreux, vous voyez comment ils sont joyeux, ça fait du bien tant que au Talabana, ils se pelent ça à Bana, là sur la bombe à Mogo. Il y a été les matchs au Fandi, ma ouais, au Fandi Poani. Yo comment on est? Bien. Oui. Ndete ota bino bosepeli na biso te? Bosepeli eh? Allez, bonjour. Vous allez bien? Voilà. Mingo tala bana bitike, tala ba veuve, tala ba vieillard. Lelo na makala awa ya mbala liboso to ya a. Dabo mona biso? Lelo zamba libo? Première fois na biso to ya awa. Yambo moni to ya tozeli ko ya ba bongisa mno nzela ko to tozui pusu to koti nzela kati kati me to komi quand même. Yango to ta bino lelo ko fela nini? Mama kulutu. Male ki pa zali. Heureusement, il ceci salami bien des communes en camp mais to yeka. Demna blog eza awa, je pense que pour mon ngo eza bande ko moko. On va ibaza bana. Tozamba maman na biso na Hollande, bana na bango basangise mbongo nde batindi to sombe no blog o. To sombe bino sukali bomonyango. To sombe bino savon bomonyango. To sombi mafuta bomonyango. Zala na bino mo botala ngai. Vous en êtes na bino. Oh nini. Bongo oyo. Bongo oyo. Oui. Oui, le mususu mafuta mbila mususu ta. Bongo oyo. Babenga kansu nini? Ezali kona français na lingala bakanza madeblo. Madeblo. Oyo nini? Suka. Oyo. Mili. Nasa mili kini eza kuna? Savon. Oh kuna nini? Semoule. Tobe sabama. Si on gagne osala. Non ça c'est mis symbolique. On a osala. Na pesa pana. Poussa na ras. Voilà. Si vous avez bazui baloba oyo ba batindeli bino biloko baina olobi. Nalobi merci na bato o batindeli biso. Mai awa pombe bakamiso mai basi otoka mai. Yanga na sengi bango merci nzaba pambola bango abakisela bango susu. Tele maboko. Comment on est? Chancela. Oh. Miliki. Olinga bango?
Pas portugaise. Oh, bono. Eu falo português, falo com aquelas pessoas, para Deus para abençoar, para lhe dar uma boa vida. Obrigado por fazer por nós todos. Por nós todos. Deus para vos abençoar, não é para falar não é para ser uma vez, nem para ser também de última. Façam isso aqui, porque nós não estamos bem aqui. Obrigado, cuidado, obrigado. Faça rápido. Obrigado. Bom, a part yango, bon même l'autre est nango te, hein? A part yango te na carton o mnene bomonia. Te oyo, ya bande bomo pe na poto. Mama sungapso ya sungapso ambeli. Bia ambeli na portugais nini? Faka, faça rápido. Oyo sikoyo, ndeko mona mikili ya poto, atindaki yango, yepe na bana basangise babito tinda pe bandeko na biso bana bilo. Ya na bineti na oya makala, na memela bana biso makala carton obo. Sepele nango? Eza nini na kati? Bilamba. Nini? Bilamba. Bakeki. Bilamba. No monyo ndeni keza bilamba. Odiongi dili des. Makasi na odiongi dile. C'est na place kotusaka. Saka ndambuka. Sungapso na mbeli, faka, faça rápido. Nango kata na nyonso te, po etika nango. Volim tane eba kata carton te. Ngai lona eba kata kaka poisson. Wana mnogo nini? Wana français. Bon. Non, font la non. Yo c'est pas non déjà. Oh, amonaka asepeli. Ouais. Ya yote. Allez, zoa faka. Oh nini? Kechi. Eza kito? Kitoko. Simba. Ya oyo koko te Simba. Oh nini? Kechi. Eza kito? Kitoko. Ekoka? Simba. Bongo oyo? Sandal. Eza kito? Kitoko. Ekoka nani? Chancela. Simba kaka. Oyo ke? Kechi. Ekoka nani? Lai. Umombola la Amwa mwasi. Oh la timo mbali boy. Oh nini? Kechi. Ekoka nani? Lai. Comment oyo? Oh nini? Toyokana. Tana hôpital, bando malade bazar. Ezebele. Na kablate bo Simba kaka. Wabi bébé asim. Zela bébé asim. Bébé. Pardon. Ole la nini wa bébé. Ole la nini. Je n'ai pas cité bo Simba kaka te, hein? Oh nini. Eko kanan? Nga. Ya good makom.
Oh mosusu bilo eza ebele mpona kabula nyonso eza te oyo nini ekoka nani aza mwa mwasi to mwa mbali ye moko aloba mwa mwasi to mwana mwasi obini Mwambali. Ye moko aloba aza mwa mwasi omoni mwana mwasi yo lobini Mwambali. ale mwa mwasi ma bon non kabula bilo nyonso te non ale toyokana te na kabula na bilo te nazolakisa bino ka bilo oyo eza awa ta oyo kuta ya complet mpe sawa bomoni eza complet te eza kitoko osepeli nango baoyo kabula ya bino bosape eza basaki mosusu ezali eza yango ebele na kati non bomitungisa te okabulela bino nespa bozonga boye te bosimba bino bozongisa po yaka te oke wapi mwana mwasi oke wapi il faut balati bilo ya matoi bozonga boye kasi nasola nano na papa te bosimba bozongisa après voilà natante wana responsable le docteur aza na hôpital kuna et toza na responsable awa moko ya ba responsable. Bonjour mon frère. Bonjour. Vous avez dit le nom c'est Franck? Oui. Et oza moko ya bakambi bana awa boza ndeni toza centre mama kulutu toza ofena mama kulutu tokadaka bana oyo bauta na ba différents communes bayaka otikela biso wana. Esenga boza na bana une trentaine? Oui, toza une trentaine ya bana mais ba condition ya bana bazo vivre nde eza difficile makasi. So bito kotsa bino na kati place balala boyoka ma. Toza ba difficulté ba mbeto ebukana place olala za te tout ça. Donc toza ba difficulté ya makasi. Mais quand même ba otanga. Oui, ba otanga na ba moyen d'etika ba mibeko ya mboka nde lobi ke ba classe ezofele bazotanga mwa ba école ofele mais eza na mosusu bakomi na ba âge mo boye tozozwa mwa ba charge na bango na kotansa mbage ba difficulté za makasi batanga kofuta ba frais tout ça ba moyen eza te eza biloko omoni bana moko na Hollande batindaki babita otikela bino na carton oyo ndeko mwa tinda mikeli ya bato abaye eza important te totanga bana babi eza important te totanga kombo na bango ndeko pe abaki eza important te totanga kombo na ye. Et qu'est-ce que vous faites dire par rapport à ces gestes? Vraiment merci nzamba pambola bango tout ça eza ba biloko mo boye botali difficulté banzela difficulté mais bo sala effort ya kokoma koto na makala pour ba kosunga biso vraiment nzamba pambola bino apambola bango vraiment. Merci beaucoup maman. Ngai pe na ye pona représenter ya hôpital. Nazali pona kosala propriété na kati awa. Bon docteur aza na salle doc. Yango Franck aki kobenga nga bite moko na biso pe azala awa pona ko présenter docteur. En tout cas to sepeli biso pe na kati ya hôpital toza na ba difficulté mingi. Puisque orphelinat na hôpital eza eloko moko. Mais biso pe toza na ba difficulté ezali kuna lokola toza na nini? Oza obeba. Couvez na biso ezali makala mobima to loba to ba komina lemba ba komina mosusu biso nde mama kulutu ekenda sango ebandi lelo te ya kala ngai moko na botia bana misato na maboko nayo donc mama kulutu wana ebani akenda sango mais lelo yo tozana ba difficulté Couvez baby eza ya kobeba ti lelo soki bokozana moyen pe ya kosunga biso pe bosalela biso mpo yango pe kotisaka mbongo mais siko eza ya kovanda eza ya kobeba bambetu bamousse donc ba difficulté ezali ebele. Merci beaucoup likamte ya mosamala na yebte bana so baza pe makambo oloba yo siliki Beni. Beni olobi ninde to tabino.
Merci. Yo le bini. Nga le bini pesi bango merci na o basaleli biso. Nga le bini merci kaka. Merci kaka. Boya ka sto sambela. Ya tema boya to sambela. To visiter. Nathan to visiter ou bien to sambela to visiter. Ouais, to sambela bon to visiter. To sambela ya. To kanyi misu. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 To pesi ndambe merci nenga bateli biso to pesi merci nenga permettre biloko oyo ekoma alelo bongo to bondeli to tiki bandeko batinde biso biloko oyo na maboko ya Nzambe abatela bango apambola bango to bondeli. Merci pour permettre de combattre na oisika to tiki orphelin o ancien loboko na yo yoza bateli venir bana ona boko na santé na bango bongo de ko nyonso o contribuer pour na geste oyo et parvenir kat na oisika Nzambe yo pambola pe batelai ba o nyonso pe bazali kanisi ya sa geste ya boy kotika te pesa ba makasi pesa ba makoki ba ko akosala yango to tonjo poza Nzambe na bomo Yesu Kristo na Nazareth obondeli tobi amen. Amen. Betela Nzambe maboko. Voilà, merci. Je pense qu'on va maintenant visiter. Eza place bana bafandaga, place bana balalaga. Nathan Kifuta, allons-y. On va visiter l'orphelinat Mama Kulutu. S'il vous plaît. Ah ouais. Ok. Oh, chambre tout. Donc, salon. Déjà comme salon. Voilà la difficulté. Place aller là, dans on a assez, tout ça. Télévision, tout ça. Il y a une journée de délaissage, de délaissage. Mais moi qui a télévision. Je sais que c'est pas trop grave. Donc, par rapport à Bambi, vous avez une Bambi. Bambi, tout le monde se boucan pour les humains, et boucan comment entendre Bamous ici. Moi, Bamous, c'est allé dans le. Oh, ils ont bien. Ils ont vraiment bien. Difficulté, tout ça. Pour chambre, Bamba, l'itoana makala, orphelinat Mama Kulutu. Oh. Mais c'est ça, mais qui c'est ça? Qui c'est des amis? Je vois que qui c'est ici, et puis c'est là la place où on a la chambre. Chambre Bamba, si. Ah ouais. Faut que tu veux moi. Voilà, Bambi ton moi amour. Je suis au talibou, ils ont un mouvement. Il y a un la montée. Là, il a ramassé moi. Le banc a volé à l'école du coup risque. Ils ont un mot mais boucan de. On dit bâti armoire fenêtre quand même aération. Ah voilà donc bon ils ont bon monde va serrer donc.
ezali nango te me bango batango voilà oyo chambre bana basi kuna touti bana mibali mpona koinvite baaccident yango nde toleka osala. Merci beaucoup. Je pense que bande bamoni bana bosenga télévision, bana bosenga bakiti, bazana bosenga ba matela pour ba éponge na moni na za ma dignité bana kolaya lango. Je pense que tozana orphelin mama kulutu ba natif nyonso ya makala, bana makala, papi kimbembi michopo, ba vie de loin, bana makala, vraiment ba kombo kimi belé ba kombo ba saper, ta l'orphelin boko sunga yango et ça bien bo ça geste malamu awa. Tout bon bilamba mo ba sapato ezali mais bazan bosenga ba mousse télévision ya bien o bana ba kotala c'est tout nde ba match ele ka bwesa bana mo bien. Merci beaucoup ndeko Frank. Tozimne koki prochainement tanto ya tozwa pour le docteur Mbote tozui moyen de soutenir aza vraiment na vacation na ye. Merci na bandeko geste merci na ndeko atini vraiment tant que quand ça va faire les amala mingi ndenge biso na fondation Rabbi Mavinga tolobaka amour et compassion. Bonjour, amour et compassion. Donc et to quand ça va faire to quand ça va vivre izaka malamu mingi et ceux qui kokanisi bandeko o nzamba ozanga te ko pambola. Ben voilà, c'est par ici que un point final. Merci à vous tous qui pensez à la fondation Rabbi Mavinga. Vous qui voilà, merci à vous, vous qui pensez aux orphelins, aux veuves, aux vieillards, surtout aux démunis. Merci pour les gestes qui donnent prêt à Dieu, comme nous dit la Bible. Je vous dis merci. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Merci. Le business a ses idées. FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à Bizo Kotozane, Maringa 72. Maringa 72, c'est là, j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, elle dit que c'est na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Balobi kuna nde masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Kinshasa boyoka sango oyo Kinshasa boyoka esengo oyo na memeli bino boyebake Flat ML de Paris et telebino appartement ya kitoko et surtout ya qualité yo moto olula kozala na lix yo moto olula kozala na ba condition moko confortable ki mambangu déjà na ML de Paris pokuna o kozala samsi ozakaka na mikili ya poto ba chambre bien équipée ba mbetu ya kitoko ba salon ya qualité et surtout ya confortable mbetu olali. C'est comme si ozali na paradis ozolota ndoto osakana na bana ya mindele. Prix abordable na ebisi bino $25 ya pamba séjour non kitoko na kini sans problème ngongezate mulunge pe ezati ML de Paris Souka ML de Paris kitoko olingo réservé benga ba numéro affiché okosa réservation na yo okoya na bana ba appartement ba 2 chambres ezali appartement ya 3 chambres ezali ya chambre moko pe ezali bongo parking place abacha mutuka eza kitoko zala no à l'aise oye Kinshasa oza à l'aise koluna te désordre te ML de Paris kitoko botika na yebisa bino ke awa na ML de Paris mulunge ezalaka te bon niveau ya ba climatiseur oyo etiama awa non au matin escalier au badi déjà komizwela malili na yo et bongo soki kaka
kaka SNEL akati courant comme d'habitude. Tika na yebisa yo ke groupe électrogène ya Mbiji eza wana soki kaka SNEL akati kia yepe epeli mbala moko wana papa SNEL ayoki mbala moko soni. Botuni ngai soki okozwa ML de Paris wapi tika na yebisa yo keza esika ya kobunga te na croisement des avenues Lodja Peshaba oza mobimba omoni ML de Paris okoti osali réservation na yo. Ebongo soki omati na balcon engai ye voisin na yo palais du peuple mbala moko omoni député opesi mbote kitoko oyo wapi na ML de Paris confortable et surtout c'est du wow. Kilongo TV. Kilongo TV. Boss abonné. Ebele. Mikolo, solingi osabone, obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube, bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV. Boko mona maijane. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV sene moko ebotami Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka baviko le kabatinyaso Kilongo TV